Merci ya action de grâce et salamaki pona kokumisa nzambe na ndenge mwana pende kuna bango Jean-Pierre Bemba Gombo abimi na prison ya CPI epai asala 10 ans na kati ya souffrance na yango famille ya papa Jano Bemba Saolona et organisaki vendredi 15 juin 2018 na résidence familiale messe ya action de grâce et salemaki na présence ya bakonzi ya ndenge na ndenge na ba membre ya parti na bango MLC messe et salemaki na monseigneur Jean-Bertin Nadonier pe monseigneur Dominique Boulamatari na basango mosusu nganga nzambe tangu azwaki maloba seul message azalaki na yango ezalaki kaka ya pardon nzambe asimba motema ya Jean-Pierre Bemba Gombo alimbisa batu nyonso oyo basalaki ye mabe na sima patriarche Pelendo azwaki maloba na kombo ya famille Obimba pona kokumisa nzambe na ndenge mwana bango abimi na prison yango na suka la veuve Pierrette Bemba azwaki maloba asengaki nanu 1 minute de silence pona hommage ya papa Jano Bemba oyo azalaki kobunda makasi pona mwana ye kasi lelo ata azali te na molimo azali na biso na esengo wana ba musicien ya ndenge na ndenge bazalaki wana bakata dance mankinu koyemba ambiance ezalaki ya kosakana te sentiment toza nango ezali sentiment ya joie pe ya reconnaissance pa nzambe mokonzi na monene na yo amilakisi mais entre temps toza na kamwa mawa mingi po papa na ye mobali nanga alingaki azala l'homme le plus heureux ndenge na lobaki na kati ya discours. Jean-Pierre Bemba azali acquitté, annulation à toutes les peines, même deuxième affaire bozoyo kawana eza procédure donc eza étape ezo exister ka soki nzete ezali na mosisa lokola bakati déjà misisa nyoso babwaki étape eza na tina moko te eza procédure administrative. Bemba Saolona esali biso plaisir makasi po tozalaki na espoir ke makamona wabotelaki ye abima na kati mais ndenge nzambe asali lekeli biso nyonso oyo ebandaki kitoko nyonso pe esuki kitoko eyokani.